Shalom, shalom, shalom. Bien-aimé dans le Seigneur, na pesibinombote, na kombo, na Yesu Christo, au salimala mondenge oye, na culte oyo, ya pokwa, ya lelo, liboso, ya ko kende kolala, ba kende kolala, bala mukate, butu, ezali mama moko, ya mystique, ezali mama moko, oyoke, makam mingi, yamabe, esalamaka, yangonde, okoki kolala teke, sanke, obosana, losambo, ya pokwa, yangonde, c'est la prière à ne pas louper, la prière à ne pas manquer, la prière à ne pas négliger. Mais yo de kolangai omonana lelo poete omonana susu ekomi pasi. Yangonde to poete to sangana to za quelques minutes o yangonde na ebisi bino ke ane oyo zala na habitude ya kotikala beaucoup plus longtemps liboso yankolo ndeko nangai poete okola poete zambe en amimonisa kati nabomoina na yo na micro ya pokwa lelo ezali mote Philippe nazali awa ndeko nanga pete yo nanga tobondela pete okobondela yo moko tenga pe na kobondela ndeko nanga yango ndeko nanga soki nano osabona nanu te ndeko sabone na yo pona ko appuyer musala oyo soki nano o like te ndenge oyebo like nano ndeko nangai bo partager yango na ebisi bino ke ane oyo sala oite omona monene no nzambe programme na biso ezali ete tokobondela tokoyoka liloba na nzambe pe tokokota na prière agressive yake to atake pe bango bazali ko atake biso yango nde na ebisi bino ete mutu nyonso o active mode combat spirituel boganga na ba prière botelema na prière yango nde soki bokomi bongo ngai pe nasali mosala ete nzambe akokanisela ngai kozala te ke olembisa priere olamuki tongo tomboki na priere outi mosala okoti ndako otomboki na priere nalingi bozala batomboki me ya priere yango ndekolanga yango nde ntina otoyeli na pokwa ya lelo tokozwa temps ete toadore nzambe tobondela toyoka liloba na nzambe to bondela to atake pe bango pe totika butu na biso na maboko na nzambe ndeko na ngai soki ozali kosala bongo mikolo nyonso ke ozotambola na kobanga nzambe ndeko na ngai okomona nzambe akomimonisa kati na bomoi na biso ndeko na ngai diable azobanga mutu te akobanga yo te mwa sainteté na yo ya moke wana kokanisa teke akobanga yo abanga na yo mutu te yango esengeli mutu nyonso oyo ngai nazokamba ete bolamuka na prière ndenge apôtre Paul alobi ete bozala ba imitateur na ye elikolo bake ndenge ye pa azali ya bino pe boza ndenge pe ngai nazomema bino ya bokoma bongo batu ya moto na prière batomboki na prière. Alléluia. Zoa position malamu kolala te to bandi kwa adore nzambe ebike totambole mingi nzoto ezali ya kolemba kolanda nzoto te nzoto o elingaka prière te. Alléluia. Zwa position ya ke yo bitumba nanu ya liboso contre la faiblesse contre le sommeil bondisa fatigue na pourquoi lelo. Alléluia. Bénissons l'Éternel notre Dieu nzambe oyo na péchibiso sumbula oyo bénissons-le, exaltons-le, le nom de celui qui vit au siècle des siècles. Nul n'est comme toi, ô Seigneur notre Dieu. Bandako kumisa nzambe mosusu ajalite oyo akosunga biso lokola ye azalite nzambe oyo abateli yo nanga. Alléluia. Tobandi mbula ya sika tozali kochemine malembe. Alléluia. Ebele tobanda na bango bazali susu na bomoi te. Soyons reconnaissants envers notre Dieu. Alléluia. Ndeko nanga soki yo ozali nanu débutante prière bakendeke oyo alisanga bakendeke ndenge kaka mokabi azali kopesa sujet kosote nanu sujet te okoki kobunda okoki kokota na baproblème na yo nanu te yango nde ifo tozala na harmonie spirituelle ntina oyo tozokambela bino yango wana yango tozokumisa ye nano yo na ngai toeleve le roi des rois, le seigneur des seigneurs totomboli Yesu na bandaku na biso Yesu kaka na ministère oyo kaka Yesu na vie chrétienne kaka yango wana mukolo makambo ye wana Yesu
mais yo kokota na ba doctrine pona nini, okokota na ba église pona nini. Élevons-le, bénissons son nom est grand, son nom est merveilleux, il est le roi de rois, le seigneur de seigneurs, Zambé abomo inanga kumisa ye na oyo, oyebeliye, azanani pona yo, mobateli malamu, mosungu ya kokama, Zambé oyo apesa yo bana, okoma mama mabota, okoma tata mabota, ndeko nanga, kumisa ye, Nzambe oyo apesa yo libala, Nzambe oyo apesa yo ekanisa la atali kamoko o Nzambe asalela yo, kumisa ye na pokwa lelo. Bénissons son nom, exaltons le nom de notre Dieu. Tozotombola evri ya croix kuna asopa makila na ye pona biso pona kobikisa biso lelo tokoma bana Nzambe. Ndeko na ngai san ye liboso ya banchoro tozate yaya liboso ya banchoro yo nani le sang Jésus merci Seigneur pour te oya ko armer biso, merci Seigneur pour te oya ko komisa biso bana na yo to koma ba intouchable na tozo komisa ye pada every akwa to tombola Yesu na bana na yo na ndaku na yo na libala na yo mingi mabale zo sila biso pona ni pote tozo prier pona mabala te bandela haleluya ko kasate ke zo ke de bien de lo le bien que vous allez sous bien le bien de konanga alléluia. Élevons Jésus dans nos maisons, alléluia. Namankanis nabiso, nanyoso tozali kosala tozo kumisaye. Jésus, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, ton sanctifié kombonaye, na pokwa de lo, na banzela nyoso na zali ko tambola na tomboli kombonayo, na famille nanga, to tombola kombona Yesu, nanda kuana, place ozali komona la passion. Celui qui est élevé comme bon ensemble. Bien-aimé, ton le Seigneur, Bakende qui était Seigneur, apprends-nous à prier. Yebisabango, que bolo ba ete, que ton règne vienne. Alléluia. Tozobele la règne ensemble. N'habitez ma nabiso papa na fongo liyo motema. O vandakat nanga. O vandakat na bana nanga na pesio bana nanga na pesio ndaku nanga na pesio ministère o na pesio peuple o papa vanda na mitema na bango. Alléluia. Que o règne, que règne na yo papa yo de zo contrôle ya nyonso zo contrôle nanga. Zo contrôle na bango. Zo contrôle na ministère o na ba prière nyonso pokwa ya tongo na activité nyonso ezali kosalema na yo na ministère o papa zo contrôle ya nyonso ko sauter sujeté de kolanga zo kumisa ye kumisa Nzambe a pesio santé pendant le 1er janvier tilelo na santé malamu kumisa ye de kolanga soko ye bakaba o bazali na ba coma na minute bazali na ba soins palliatifs. Biso toleki bango te papa merci papa nga na leki bango te ba kufi banda ba banto bandimbula o Jésus nga na leki bango te. Je te suis seulement infiniment très reconnaissant. Alléluia, merci le roi de rois. Alléluia. Papa mbula o Jesus na maboko na yo batele biso susu. Nzambe tata munguna asimba biso te, munguna be biso te au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, ton le Seigneur. Ata ibito bandi ko senga mon Nzambe likolo na biso, alimisa biso, na mabe na biso, na ba erreur na biso, na manquement na biso. Alléluia. Misu oyo pe ezali komona. Alléluia. Mato ezali koyoka. Nzambe tata, si tu gardais les souvenirs de nos iniquités, ô éternel Seigneur, qui pourrait subsister. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Pardonne à yo, papa. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-moi. Alléluia. Ne te souviens pas de mes péchés. Ne te souviens pas de mes erreurs. Seigneur, efface tous mes péchés. Jette-le au fond de la mer. Alléluia. Nzambe tata, tu n'es pas venu sur cette terre pour nous condamner, mais tu es venu pour nous justifier. Il est écrit que tu as été offert pour nos péchés, mais tu es ressuscité pour notre justification. Au nom de Jésus, soko zalinano na ebandelo ebindenge ba prière kate siko to komi na peri na moment oto zaliko senga bolimbisi epai na Nzambe. Alléluia. Yango de na zaliko bongisa ete to banda ko koma ete. Mais la séance sous il y a intercession générale de l'église à la carte sous et banda aux à la paix ba samedi ka le collabore au nom puissant de Jésus bon de là. Alléluia. Mawana Zambé di corona bi na biso nyonso ezate ke yo soke na sujet oya yo te
Alléluia, biso nyonso mana nzombe likolo na biso limbisa bana na ngai nzombe limbisa libota na ngai papa mana ezala likolo na bango yango ntina oyo ekomama ke crois au Seigneur Jésus tu seras sauvé toi et ta famille ntango ozobondela bongo nzambe azali kointervenir mpona kosunga bango ete bakoma yaye. Alléluia, nzombe tata. Alléluia, tozosenga justification. Romains chapitre 4, verset 25, il a été offert pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. Justifie-nous, Seigneur. Papa, l'on baptisation dans ce monde des ténèbres n'est-il pas écrit? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Papa, condamnation mon côté, accusation mon côté, les colonnes en main, papa. Yoke la mama na pourquoi les lots. Bien-aimé, ça c'est vite au sengi. Makila Yesu Kristo, makila na ilonga, makila na nguya, makila iganga, makila telema, na bomo inanga, na ndaku oyo, ndeko na ngai liosambo ya makila kozanga yango te, ezali makambo spirituel okomona makila na misu te, mais tango tozobondela ezali kosalema na biloko nyonso bana na ngai bazali kolia na biloko nyonso ngai nazali kolia nazope yango makila Yesu na bilamba na ndako oyo na nyonso na kosimba makila puissance ya makila neutraliser nyonso le sang de Jésus. Seigneur, lave mon cœur, lave-moi. Alléluia. Mitema ebele bazana mitema mindo tango nyonso mpona opriaka te ke Seigneur asokola motema na yo makila Yesu. Alléluia, Seigneur, purifie-moi, Seigneur, lave-moi complètement au nom de Jésus-Christ. Non seulement il y a la puissance dans le sang, il y a aussi la victoire. Alléluia. Nous aussi la victoire. Na bomo inangai, na santé nanga, na finance nanga, na bana nanga, na sotatule longa, au nom puissant de Jésus. Mbula oyo, vie nanga mobima, na ministère oyo, Seigneur, na santé, na finance, na nyonso, na tatule longa, na peuple oyo, pesinga papa, pesa bango elonga, nous allons plus que vainqueurs, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Il est écrit que kunana likoloba longa kipona tina makila bisope anase Yesu nanga tolonga pona makila Satana longa bisote Mungu na longa bisote maladie te kufa te ozota tule longa na pokwa lelo na nyonso kosala mbula oyo na nyonso kosala na vie na yo. Alléluia, Seigneur, yo te mutolobaki dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Oh non, puissant de Jésus, bien-aimé, dans le Seigneur, toujours Seigneur, ça c'est Mourimo Santo Nzambe, l'Esprit de Dieu, l'Esprit des forces. Alléluia, Mourimo Santo Kamba. Alléluia, Papa. Inspire-moi, parle-moi, conduis-moi. Alléluia, toi qui fais de tes serviteurs de flammes de feu. Alléluia, Nzambe, tata salanga flamme de feu. Yaya batu mingi bazali ko katema kama sama po dani bazaka na Saint-Esprit te Saint-Esprit tango akoya yede mutu ako convaincre yo na lisumu mais tango ozali komona que tu t'entêtes toujours dans le mal, donc Saint-Esprit nano a brisé yo te. Alléluia, bénéra Seigneur notre Dieu. Accorde le don du Saint-Esprit dans le peuple bazali kolanda na pokwa lelo. Alléluia, Nzambe tata onam expérimenter, Seigneur, expérimenter la puissance du Saint-Esprit katna bomonaye. Au nom de Jésus, conduis-nous cette année. Na kombona Yesu. Et les méthodes comme si Nzambe pour la première partie tout qui reste ya programme na biso. Maman beaucoup dans Nzambe, yangonde belé la kamodi mon sang. Na tango nyonso tango zali ko sentir bolembo invoque le Saint-Esprit. Tango zomona kema kambezo tango le bien te mo mo santu sunganga na salani na bol de la ndengeni. Alléluia. Paye sa moto ya prière katna. Tant que nano paye la moto te na prière kaka. Le haut et le bas, et l'eau, za moto, le bukuna kuto, au komi bapongi. Saint-Esprit de Dieu, sunga libota oro. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Quand l'Esprit de Dieu habitait à moi, et chantait comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait à moi, et chantait comme
Oui, j'ai chanté, comme David, j'ai chanté comme David. La joie du Seigneur. Et dans la partage, na yo na bana surtout bino batoza na bana. Bien vos amos na mbali. Ceux qui beaucoup une ambiance oh ya des moana et ya divorce et séparation à ko kaza na kande bato ba komine bo. Alléluia bana. Bazembo ezali bazembo ekodim la kisango bana na yo boyemba bo sauter. Alléluia bokutani et boluka ambiance spirituelle wana. Afin que to longa munguna ya abanga mutute mutuana angone côté la esprit de kolanga bengana ye fundisa ye de kolanga. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur encore une fois et mbote na pesbino mbote na kombo na Yesu na micro ezali wabino mote Philippe et nazali awa et to bondela ensemble de kolanga sa l'ensemble to lukabatu susu afin que tokoma une grande armée pour le Seigneur notre Dieu. Ndeko nanga soki nano o sabona nanu te sabone na yo pona ko soutenir musala o bo partager tant aux laiko ya na culte et loko ya liboso ezali ete o like nano o like ndeko nanga ndenge na yebisaki bino pona tina ya ba groupe et c'est salami déjà botala na C1 au mona place ba komi rejoindre wana soki oplike likolo nango okokota okomona ba groupe ezali wana ezali misatu oponi groupe oyo lingi et bakosenga yo ba coordonnées na yo bancaire ezali ya ba partenaire ba volontaire ezali obligé te ezali obligatoire te yango de na koya na matière sur les finances ndenge nini koko salema natango na biso ezali sus makambo te o ndenge bazo lengisa biso soki ofuti boye te ozamodi na kote ya bino yango po yeba awa na Christ epai ya Jésus makambo nyonso ekoma volontaire osala ndenge otema na yo elingi yango bokota na bagroupe wana ete bokoma bapartenaire par mois 3 euros ou bien 6 euros ou bien 9 euros na tie ba place misatu wana ekobebisa ekosilisa budget na yo te mais le belango likambo moko soki ke ozaka malade Seigneur nazo contribuer na mosala na yo papa bikisanga na malade soki ke ozoluka libala il faut landisa liloba yango nde ndenge balakisanga yango nde nazolakisa bino eza te okoti na yo kaka okoti kaka mbongo na yo ebandi kokende bongo Seigneur nazo contribuer na mosala na yo na bala Seigneur nazo contribuer na mosala na yo bana pona bana nango protéger bana nango pambula bana okoko pesa mpona bana omoni ke bana wana bakomi ba multimillionnaire oyebite ndenge nzambe asalaka nzambe atikala na nyongo ya mutu te yango wana ndenge mais volontaire soki olingi pete problème eza nango te makambo susu banda to bandi nazosala kaka ngai moko yango ndeko na ngai tokoyoka liloba na nzambe na nsima toko bondela susu ndeko na ngai kozala distraite zala nde tant opesi yango epai na nzambe lokola libonza au nom puissant de Jésus tokomi moment ya koyoka liloba na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur tokomi moment ya koyoka liloba na nzambe liloba na bomo liloba oyezali komonana na oyezali komonana te ndeko na ngai yango nde linga liloba na nzambe tanga maloba na nzambe yango nde nayebisi bino ete tambola na bamapasa oyo mibale na vi na yo mobimba na mbula oyo okomona changement bamapasa yango c'est la parole de Dieu et la prière kobosa na moko te koprivilégie mosusu te mais tambola na bango nyonso mibale tangaka maloba na nzambe tango nyonso ete maloba na nzambe yango nde moto ezali kolesa biso milimo na biso ezali kolesa biso molimo na yo po ete ekola po ete okemba po ete okoma mutu ya makasi ndeko nanga ekolala te tokomi ntango malamu ntango lisusu oyo keba na nzambe banimbaka bamonaka yango ete ezali na importance makasi te mosusu ndenge toyokaka mosusu azoganga soki kaka priere ebandi obengi ngai mpona nini mpo ezali temps ya koyoka liloba na nzambe ndeko na nga yango nde ezala na respect na liloba na nzambe
nzambe pe ako respecter yo. Au commencement était la parole. Yango nde nazali koya po ete nalakisa yo liloba. Atinda bango ete bokoma badisciple bazali bato bazali kotanga po ete yo yekola oyeba ete olakisa mpe bato mosusu obandela nango na ndako na yo. Yango nde kutu tina ya mokolo oyo ya lelo olakisa mpe bato mosusu na mosala na yo na famille na yo partout. Tozala ba porteur ya bonne nouvelle au lieu que tozala ba porteur ya songi tozala ba porteur ya maloba na nzambe aloba oyo koki ko édifier mutu omoni ke mutu azana nzela malamu te olakisi nzela ya Yesu Masia na ministère oyo tokolobela kaka Yesu kaka alobaki na Josué ete maloba oyo elongwa te na monoko na yo nalobaki ete nakobanda korapele yo boye ti okoma disciple obanda koyoka ke me muto aganga mpona parole eza nini nasombaka bible yango osombi bible mutu yango azoganga kaka nabanda kotanga yaya tanke nano obandi kozwa ozali koyoka posa wana te ya parole de Dieu yaya parole wana ezali nzambe yango nde mpe ete mutu ezalaki na ebandeli au commencement il n'y avait rien, il n'y avait que la parole yango nde mutu esala nyonso tozali komona na tozali komona te liloba na nzambe ya yango manyola yango vanda nango tambula nango echango yango na misala na ntango ya lelo bato mingi bazali kotia yango na misala te ndeko nanga. En passant, avant que totanga passage na biso ya pokwa lelo bien-aimé et tokotanga namukanda à Actes des Apôtres chapitre 2 verset 42 et ça va verset on a pesa bino tango nyonso nazali kozongela ngo pete maloba na nzambe evandela yo tango susu yo ozali mutu ya sika nano oyoka yango te dekolanga yango nde tika ete oyoka yango na pokwa lelo. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Batu obandimela liloba na nzambe na tango bayekoli batikali nkolo amati likolo et ma Bible elobi que il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Yaya enseignement nazopesa ngo ezalina na chaîne na biso est-ce que ozongela ngo ko persévérer ezali ke ozongela ngo ozoyekola ngo mituna pe botuna ka mituna te na partir ba commentaire wana botuna mituna atako na téléphone soko moni ke no ya kokoma boye ya mote obengi papa abulika boye ezaka ndengeni na mona ka mama moko kaka mutu abenga ngai pe mais atuna penza abino papa na bengi yo pona verset boye mais na moni balobi boye mais siko ezaka ndengeni na bandi na expliquer tango na zo continuer to e papa na moni boye azotuna mituna kokola okay sengel bokola ya mwana mais bozala ba endoctriner ya ba église na bino te po batu mingi ba doctrine na bango ezali doctrine ya batu ezali doctrine biblique te ezali doctrine chrétienne te ezali ke batu bazwa verset bafoma basala lolenge oyo bango balingi yango zomona ke badénomination ebimi eza ebele zalaka mpe ntango ozoko persévérer ntango ozali koyekola wana zala na esprit critique oza na esprit critique bo avalaka nyonso te oyo ke bato bazali kobimisa po bato mosusu badéforma iloba na nzambe. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres yango nde il faut persévérer tango ekomi ke neti dimanche ndenge tozalaka na baenseignement oyekoli yango na chaîne awa beti kaka enseignement biblique ou bien étude biblique et enseignement eza déjà ebele wana obanda kolanda po ete okola dans la communion fraternelle, le fait d'être ensemble et dans la ration du pain. Wana nde ndenge ya ba sainte seine pe mbabikolo ekoya tokobanda pe kosala ba sainte seine et dans les prières yango de bomone yango de prières kobosana te. Mais pourquoi lelo bien-aimé dans le Seigneur le but était mukolo ya lundi et comme mukolo ke tobon de la pona mabota yango nde esengeli ete mutu nyonso ozala préparé oinvite mpe bato mosusu
Le diable a détruit nos familles. Le diable a détruit tissu familial. Nandenge ya mukete. Nandenge ya mukete. Makoyoka nezate na ba famille. Ba divorce belle. Ba séparation belle. A détruit, a boma battu belle à travers la sorcellerie. Surtout ba bisoto utikuna. Ba famille mususo komona ke pasi na pasi kaka. Que mutu ya malonga azate. Okomona ba famille mususu mana basi kitoko mais baba la kate. Ou bien ba mususu bazali kaka mais babota kaka kana na ndako wana. Okomona tant mususu 3-4 jeunes filles. Oh bana mibale, oh bana misato, oh mwana moko, mais ba mususu bazola na ba salon. Ba condition malongate. Mais bazo balate pour la nini. Yango de diable a détruit ça. Bamakambwana, yango de il faut biso de to la muka et to bondela. Pona mabota de konanga. Omona bamsusu mabota ezate. Bamsusu mabala yango, mais mabala ekufa kaka. Bamsusu bakoma vanda kaka ke no. To vanda na biso, na vanda na ngai kaka, na lembe makamba mabala. Mais non pourquoi lelo tokotanga kana mukanda acte des apôtres place tozali. Sokotanga na chapitre 16 verset 31. Acte des apôtres chapitre 16. Est-ce que vous avez la Bible na yo? Disciple ndenge nini azanga Bible. Ozanga Bible ngai te na kokote yo te. Ngai nazo gang. Biso lokola ba Jean Baptiste ke nazo gang na désert. Na désert place bato basate. Ngai nazo sala yanga musala mais nazo lakisa yo. Mais batuya tant il y a Jean Baptiste bayaki mais siko to sala nini ayebisa ngoke azana chemise mibale akabula pesa mninga bo changer ne boyoka maloba ona zoloba na bino écoutez la bino bande konanga yango Acte des apôtres chapitre 16 verset 31 et le biboye Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Yaya kondimana yo ezo dépend de kala yo mokote ezali kala pona yo te na famille na yo na tikana ebisa yo na poko lelo yo oyo zali kolandanga ozali ambassadeur ya Nzambe na famille na yo. Famille na yo ko bandanano famille restreinte tata na mama mwasi na yo mobali na yo na bana et puis na famille élargie et famille na famille élargie et soki wana te na ba connaissance na yo na ba collègue botanga na bango baza famille na yo peut-être bo vanda na bango tanzutu bo lien ensemble lien wana et se créa yango de bozomona côté wana ndenge bazolakisa bino balien balien ezali ozakana camarade na yo moko bozolala epa na bango yo azoya kolala epa na bino lien moko se créa koma ya bino e yango nde bato wana il faut babika okomi ambassadeur ya Nzambe ya Yesu Masiya mpona famille wana mpona baninga na yo wana mpona bakolege na yo wana obotanga na bango yaya awa ezali tango Paul na Silas bakangama na prison ezalaki na ntango moko na prison ndeko na nga yango nde zala ya Nzambe malgré ba difficulté malgré ba problème bazalaki basali na Nzambe bato na Nzambe baapôtre bakanga bango bakotisa bango na boloko mais au milieu de la nuit batelema bakomi kokumisa Nzambe kolala te na yebisi bino ke na zongeli méthode oyo ya kala oyo ke bamodérateur ya kala ndenge bazalaki okende veye olala na bamodérateur ya ntango ya kala olala te kolala te telema yaya bakanga bango bakotisa bango na boloko basali eloko moko te boloko ezani ntango mosusu badifficulté wana ozoleka wana ntango mosusu ezali baproblème wana kokoloba nini soki ezalaki lelo mone masumu na bango kaka nayebi te kimondimi ya lelo ekomi kaka tozaka lokola bapagane mais na katikati ya butu nayebisaki bino ke nazoyekolisa bino nano priere toza na ntango ya koyekola priere nakoya lisusu kolakisa bino priere ya 4
katikati ya butu au milieu de la nuit Paul na Silas batelema babandi kokumisa nzambe babandi koyemba loyembo ndeko na nga ntango bazali kokumisa nzambe mopepe gloire na nzambe kita lelo tokoma koprier lelo tokoma koprêcher la présence de Dieu eza te yaya babandaki koprêcher na ntango ya kala na bagroupe de prière ozoyoka suki ya motu ezotelema yo Alléluia. Ekomi ntango ekomi ke nobobandaka koprier boye baprophétie ya lokuta oyo tokomi komona lelo te na basali na nzambe bazali kokosela makambo oyo Dieu m'a dit nzambe alobi nini nzambe alobi te. Si Dieu n'a pas dit, il n'a pas dit. Si ce qu'il a lobby, ndeko nanga babandi kobondela mon peuple m'a cassé tremblement de terre et salami ma porte ya prison efungwame yaya eli koloba wana ezali matena biso te apoko ya lelo mokolo na kolakisa bino yango nakolakisa ndenge nini okoko bondela ete baprison baporte nyonso ekangemele yo efungwama baprison baporte efungwami Paul na Silas bazalaki wana mais gardien ayebi kutu te makambo nini ezoleka atala boye porte ya prison efungwami azwi epe ami bomake no ndenge ezali boye baprisonnier nyonso bakimi Paul na Silas balobi tokimi na biso te tozali awa wana nde ezali makambo ya nzambe na bato na ye komi boma na yo te yango ye nde mutu aye kotunga bango motuna oyo ndeko na nga Alléluia Alléluia abimi na bango bakei epai na ye il sortir et dit Seigneur que faut-il faire que faut-il que je fasse pour être sauvé? Alléluia. Ya mutuna wana. Est-ce que so bika? Est-ce que so tuna yango? Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Yaya Zambé atindi ngana yebisayo que vous allez ambassadeur, yabana na yo, vous allez ambassadrice, yabana na yo, vous allez ambassadeur. Alléluia. Yamosi na yo, vous allez ambassadeur, yabana na yo. Et puis te babika, vous allez ambassadeur, vous êtes mabota na yo, ete boyokani ezonga, vous allez ambassadeur à travers yo, vous êtes bazali kotula na famille botula et si là, vous allez ambassadeur en Zambé. Alléluia, ngotina otozali ko pona mabote yango de na zozonge da koyebisa bino kozala na ba petite prière wana égocentrique wana te Nzambe sunganga Nzambe ngaye Nzambe ngaye Nzambe zomonela yo kenyo o bonde la pona noko na bino ya choro wana ay ma parole mais ozo sala ngote tango ozo libala Nzambe libala ngaye alobi écoute mais le quoi les a devoir na yo que Nzambe aloba que non yo nanzela na yo noko na bino wana choro abika nano abiki te ozo libala ozo yango te yo mona mukanda bimate komona makambo ekende liboso Nzambe azozela biso ete to tinda ye na ba famille na biso elinko lo ba to invoquer ye to bela ye Nzambe libota na ngai Nzambe tata ba noko na ngai babika Nzambe sunga yo moko to yebi famille na yo soko moni ke no balaka te botula Nzambe tala botula na famille ya liboso tika pesa ba ame nyonso ya famille na yo na maboko na Nzambe dédié famille na yo epai na Nzambe ke Nzambe na pesi yo na kabeli yo famille na nga kota sala oyo lingi na famille na nga ba prière ok bazali kolakisa biso te yango nde na yebiso donc ke tozana temps ya prière soki obondeli bongo okosala ete okoma na place que crois au Seigneur Jésus. D'abord toi tu seras sauvé, mais conjonction ezali wana et toute ta famille. Toi d'abord obiki et toute ta famille. Et ça automatique te. Ça c'est que pour obiki bo noko na bino ya charlatan wana. Bandumba nyo sa famille na bino wana pe babik. Non. Nzambe tata na famille na biso kindumba Nzambe bikisa kindumba ezali kati na famille Nzambe azana posete obenga yende akota azal sur le loi spirituel soki ke osali bongo te Nzambe azomona yo biki yo okomoni ndenge Tshisekedi akomi président wana noko na bango ata moko ke azala susu pauvre akoma kokele kumone bako kende oluka noko na bango aza kutina village wana. Alléluia. Hata kuduke alobite batu ba
Ako président, bozomona ndako ya noko na bango. Zandenge wana sur le plan spirituel. Yoko mwana nzambe, mais que tous les gens dans la famille. Ma maladie, nous sommes des malades. Au commun, que Batubabela, sur le plan physique, oh maladie héréditaire, au nom de Jésus, au télévéli diabète, au nom de Jésus, la mort prématurée, au nom de Jésus, Yomo comme des moutoyebi, famille na yo. Le mercredi et lundi, nous sommes commis, qu'au bon de la ponatina, et ma bota, mais Batming Vazali que réclamant, tu retiens au pays en français pour na. Baton sous ndenge tozaboye na comme na ba auditeur tina ba Côte d'Ivoire ba Haïti ba tozali na bisika YouTube azokomelanga azolakisanga bisika nyonso bato oyo balandaka nga vraiment ezolakisa ke mercredi il faut etikala na français lundi pe na poko il faut etikala na français tongo nyonso nde etikala pe na français. Est-ce que au bon de la rapona famille na yo, est-ce que au bon de la rapona mwasi na yo, est-ce que au bon de la rapona banana yo, ce qui moi si au bon de la rapona mbali a au bon de la rapona moi si diable a coco tate ba division et coco tate ba incompréhension et coco tate que tant au bon de la wana au bon de la que motema na ye âme na ye papa au nom de Jésus. Crois au Seigneur yamone tozali ko retenir na poko lelo. Est-ce que son dimanche ce qui kenan on dimite ndima yango ke ndimi que Jésus est le Seigneur. Jésus kotakati nanga vandakati nanga soki dono osala appel wana te salango elongo nanga yango de tina onkolo atinde nanga atinde ngai poete na mema batu epai na ye batu bakota na royaume ministère kombo nango le royaume des cieux awa tozolobelaka makambo ya royaume biloko ya mokilo ekotikala. Mais à quoi servirait à un homme ce qui a gagné mokili mobimba mais au perdre âme na yo? Notre objectif, c'est le salut de nos âmes. Kaka ya yo kaka te âme ya bana na yo pe bika. Âme ya famille na yo bika. Au nom de Jésus. Alléluia. Ça veut dire que le ministère y a qu'à mettre l'accent sur la parole de Dieu pour être effondré. La parole de Dieu te effondré. La foi vient de ce qu'on entend. Foi et y'a qu'à prière, mais et y'a qu'à na ozoyoka. Ndenge tozabo ata oyoki nyonso 100% te mais moko ekote liyo na poko lelo yango nde okomona bochango na misala banda lelo banda koko intercéder pona bana na yo pona mobali na yo pona mwasi na yo pona famille na yo kota na kadi ya famille ngai nde kutu faut ezala na ba 2021 ou 2022 akala te c'est na ngai azaka na États-Unis a rappelé ngai likambo moko ya famille et ça on dirait que na bambula nyoso o na priaka wana on dirait que na zakala ya kolala tango na koti siko na famille otala boy ba noko ndenge moko otala boy ba cousin ndenge moko kali kambo ser a rappelé ki ngai wana na kokolo bango te awa pete ekoki ko betsa mabaku pete batu mingi ba solanda ba oyo ba yebinga yango de tango na landi yango penza bien na lobe Seigneur yango de banda wana na kominde ba prière na nga nyonso ba marto nyonso na buka kaka likambo wana ke esila na kati ya famille basa babondela kandenge wana au nom de Jésus. Toko misi nzambe bien aimé dans le Seigneur pour la grâce accordée biso na poko lelo ete toyoka liloba oyo liloba na bombo. Alléluia. Est-ce que tu es là, mon frère, ma soeur? Alléluia. Faites Azali Monene encore une fois. Pour aller comme Blanga et Nalubike Nagolobate, pour être battu sur le beau, à Komiko Koloa Makambo Yabat. Quand on est tous à la bino, Moko Avana à Londres. Wana penza izali banga penza wana izali banga na lobia ya eske na ebi gudu makambo ngana koko ya penza boy na zi micro na komi na zozo tana ngai boy ke pona ko remarquer na boka la batu ba jeton na micro ya nzambe non toko misi nzambe nzambe unet le roi des rois le seigneur des seigneurs nzambe abiki sabiso ndeko na ngai soki yo nano bikate ko tala 15 na yo te katina
na église na bima na bino na catholique na bino na yango te Yesu akontaka wana na missionnaire na bino na ministère soki nini bakombo okude bazopesa biso toyekaka ministère ya lola ya makambo ya lola ya makambo ya likolo ya royaume ya Yesu Masia. Alléluia. Yango nde bien-aimé dans le Seigneur yango nde tokumisa ye na pokwa lelo Nzambe wana kozala fanatique te ya église na bino mezala mu Kristo zala ya Nzambe. Alléluia. Ozali awa na pokwa lelo tokumisi ye pete alobeli biso na pokwa lelo ndeko na ngai soki nano yamba Yesu te kotala te bambula ebele wana mebenga ye. Alléluia. Nandeko oyo so dimela he renouveler foi na yo epai na Nzambe chaque jour ngai nasalaka yango tous les jours. Amukibo Seigneur, na renouveler foi dans ngai epai na yo. Seigneur, nazaya yo. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aimerai encore. Seigneur, mon âme n'est pas à vendre au diable. Nasala pona owana, nasala kango presque chaque jour. Nazamu tutamsu nakoki ko bosa na me pona wana. Alléluia. Seigneur, na bombisi kondima na ngai epai na yo. Yango soki nano sala appel te, sala appel wana na ngai na pokwa lelo ete kolo Yesu kota kati na bomo nanga na pesi yo motema nanga na lingi na zala ya yo papa limbisanga mabunga nyonso limbisanga mabe nyonso na sali na sena mokili o betola ngai na makila na Yesu. Alléluia. Ya tokendeke na balogi te tozalaka na baceremonie moko te tozalaka na ma initiation moko te ke initié yo initié, c'est-à-dire que libère ton cœur ce soir. Alléluia. Namane toza mitema likundu mitema elo simba te pona ni soki Christ akoti yo moko kozala témoin ya vie na yo moko okomona ete vie na yo ke makambo ya boye penza na bandako okango te omona okomi koseka yango kutu. Alléluia. Que pona ni motema Seigneur akota nika yango ye moko nde mutu ayaka ko transformer biso Saint-Esprit nango ndimi boye batie yo na caché ya Saint-Esprit pona kati na yo okomi olingo osala boye osala ndenge osala kana ke otie ba photo na yo mabele nyonso libanda na Facebook wana Saint-Esprit wana Saint-Esprit ya wa non Saint-Esprit akoyebisa yo ke non te biso toteya rabino eza muke mais soki oza na Saint-Esprit akoteya yo ebele na manzaka kutu akotrolaka tala manzaka ekomi milai tala boye okosala boye te. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu tant aussi ça y a prière tant sous torobanda na thème ya Saint-Esprit pote yango nde mutu ezali catastrophique na kati ya bana nzambe lelo bazanga Saint-Esprit. Merci papa na pesi yo motema opesi motema soki que aussi on peut renouveler kango tango nyonso que Seigneur je t'aime Seigneur que ton règne vienne Seigneur règne kat nanga ya soki que fondation ezate ndako côté le matin batu mingi fondation ezate oza déjà na 25 ans na kat église yango te 12 ans na kat église yango te mais zala na Yesu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Sans ça, évite au bandi ko bondela. Pendant ko bondela pona banana yo. Seigneur, na tiki yo, na kabeli yo. Banana nga. Alléluia. Dédié banana yo. Et pas une Nzambe. Na pourquoi lelo. Au nom puissant de Jésus. Na dédié yo. Banana nga. Au nom puissant de Jésus. Tozana. Prière yali sanga. Yo kakaka. Yokaka ndenge nazali ko kambela yo biso nyonso moko na moko soki ozaka na bana te papa bana oyo nga na koya ko bota Seigneur na pesi yo bango epai na yo na dédié yo bana na nga roi au Seigneur Jésus tu seras sauvé toi et ta famille ezali automatique te ezali ko ete biso to dédié bango epai na Nzambe na pesi yo papa ya bana na nga. Alléluia. Nzambe tata o touché bango baye bayo papa mungu na simba bango te sur le plan spirituel quand dengo zo bana balinga baya bo balinga mbe ya côté na biso balobi yo kite lelo kutozani ba pesio dati ya lelo jour boy tel boy yo katendenge flipa ganga pana bana moko da simba bana na batini ba géant bana wana côté bazoke jour wango ke pa côté na
na occultisme ngo omona ke no abeli makasi o moyen aya ezati ou bien aye boye ba bengani ba msusu na OK panganga ba msusu bazaka OK panganga ba bengani yo lo prière ya koko na bino prière ya noko na bino asala ete famille na ngai moko te papa bana oyo papa baye ba kindoki te baye ba profondeur ya satan te sasa ibisiko bondela pona mwasi na yo bondela pona mobali na yo soki oza mwasi bondela pona mobali soki oza mobali bondela pona mwasi na yo na dedie yo mwasi na ngai na dedie yo mobali na ngai Zambe tata ete mungu na simba ete mungu na hapanza biso te toyebaki makambo ete bandeko mais basusu ezali ke bokoti na libala déséquilibré moko azali na kati ya Yesu moko un pied dedans un pied dehors wana po diable azwa bino akokotela kaka na oyo aza faible wana bondela mpo na ye ete soki oyebi bafaiblesse na ye mais na présence na ye te bato ya mokili aotomboka soki oyebi bafaiblesse na ye songolo obandi ntango ozalaka na bapriere na yo personnel ozobondela ete tala mobali nanga tala molangi amelaka mingi nzambe tata nazwi makila na Yesu nabwaki na masanga obwaki ye makila ya Yesu na masanga oyo amelaka wana okomona ete Marie mikolo kutu nalingi na ngai kutu nazosentir masanga na bientôt bien banda namelaki donc nazobela eti ndenge akotika yango po toyebaka kobondela te bondela mpona mwasi omoni bafaiblesse ya mwasi na yo mais na miso na ye te kobondela mpona yango te na miso na ye bondela d'une façon générale tozobondela e tozoyekola awa toye mpona kobondela mpona bafamille alleluya tobondeli bongo sasa hivi tozali kodédier bafamille na biso epai na Nzambe. Crois au Seigneur Jésus, tu y seras sauvé, toi et ta famille. Lelo ezali mokolo tozali kodédier mabota amosusu osalela yango te. Alléluia. Papa natiki banoko na nga, natiki bakousin, natiki baneveu, natiki bafrère, natiki basœur na nga, nadédie bango epai na yo. Seigneur yo nde otouche bango, yo nde okoma maître na bango, yo nde Seigneur oprotege bango, obikisa bango. Alléluia. Ezala bana ezala mobali soki omonaki eta mosusu oza na mobali ke ayebi Nzambe te babondelaka ke Seigneur atouche ye ayeba yo po toyebi basi mibali ebele bakoma bapasteur lelo bakoma basali na Nzambe me na basi na bango bazalaki ke mwasi nde moto azosambela mobali mopagane. Alléluia. Prière ezali eloko moko yaki okoki ko négliger te. Papa famille na ngai bayeba yo famille na ngai Seigneur na dédié bango epai na yo na kambi famille na ngai Nzambe tata kota kati na famille boyebi nini diable atia au moins un agent na kati ya famille nyonso po ete akota apanza mabala mais Nzambe mpe Saint-Esprit mpe atia yo na famille wana oza ambassadeur ya Nzambe na famille wana me malemba moko boye obondela kutu mpo na bango okritikaka kutu bango yaya wana kutu ndenge akutu abomaka mabala kutu yaya oyebi molimo nini oyo ebomisaka ye mabala yango nde omoni bongo ya Marie na biso na maboko na yo papa tala tala mabala tala ndenge azali kosala tala ndenge tala frère na bino wana oyebi ke akomi na 4e libala basi nyonso bazalaka mabe basi nyonso eza esprit eza ye te yango todédie bango nyonso epai na Nzambe yango na baprière personnelle na yo teko na ngai yo nde moto oyebi ka oyo ezali ya famille na bino omoni teke oyo sere na ngai ayebisa nga me mambula nyonso okutu tomonaka na biso kaka normal mais jour wango ezalaki jour oyo ke esprit na ngai ezwa délivrance mpona likambo wana. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, tu vas répondre de la bongo. Alléluia. Mais avant aussi ça, tu allais détruire l'esprit, il y a sorcellerie. Et lien, esprit wana to bengani molibo ya sorcellerie na kati ya famille. Kindoke, baby sibiso, biso bati l'opposo. Alléluia. Diable a tindele biso kindoke na Afrique na batu mingo. Bete epanza, ebebisa, esprit ya sorcellerie. Na bengani yo na famille na bima na kombo na Yesu. Alléluia. Ba eve nyonso ya sorcellerie na kati ya famille na nga tozali ko détruire yango nyonso tanile yango nyonso au nom de Jésus. Alléluia. Ba prison nyonso ya sorcellerie ya famille na nga Nzambe tata na buki ba porte nyonso soyez libérés ba nyonso ba prisonnier nyonso
il y a sorcellerie, il y a famille, soyez libérés, soyez libérés. Ma botagnon se kangama, soyez libérés, bozignon se kangama, soyez libérés au minimum de tel. Ya kindoke sala to bebisi yango maloba nini nyonso oyo beloba wezali kolanda biso ete makambo ete bavie bonga kaka te na détruire yango na efface yango na makila na Yesu au nom de Jésus. To banda ko bonde la bongo ponatan ndeko na ngai yango nde to bandi kotika butu na biso na maboko na Nzambe mais Molimo Santo asunga yo ete o banda ozwango à cœur o banda ko bonde la pona famille na yo. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Papa butu o na maboko na yo kaka ngai moko te bana na ngai elongo na famille na ngai na tiki bango nyonso na maboko na yo ozoka ndenge ya kobondela kaka te ozosuka kaka yo te yango nde bapriere mikusa na il faut ici la bino mais il faut ozwa penza tant que ozo prier penza pour la famille na yo. Alléluia. Na yebisi bino que cette année il faut que tu sois, alléluia, que tu aies le temps de rester le plus longtemps possible dans la prière, devant le Seigneur, pour toi, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants et pour toute ta famille, pour tes amis. Alléluia. Il faut te dire qu'à la temps là, il vous sont hommes dans la prière. Boutou onama boko na yo, atela papa. Et sunga Seigneur. Tola la telo kola bapagal. Levez la biso zombe tata. Alléluia, ensemble, levez la vie au Seigneur. N'a songe, n'a pas pris. Alléluia. Ni monissa, papa. Alléluia, n'a pas rêve. Alléluia, parle-nous, annonce-nous de grandes choses, des choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas. Seigneur notre Dieu, Boutou sécurisé, demeure Nabiso, sécurisé demeure, il y a membre de notre famille, sécurisé, banananga, sécurisé, papa, sécurisé, peuple, Pessinga. Alléluia, bino pe bon de la capé pour nanga. Alléluia, biso basali to bon de la mingi pour na bino, mais bino pe bon de la pour na biso, et ça dit madame bon de la paix, et tes zamba battre la passer na bino na pourquoi lelo, parce au kende ka l'église. Alléluia, bon de la et tes zoa capé mukumba ya ko bon de la pour na yende konanga. Alléluia, kanga mo côté. Même d'une façon générale, on va de la guette, Nzambe, battre la bassale, na union sur mokili mobile, l'église na biso union sur mokili mobile. Sambazo c'est la biso côté kuna il y a intercession, il y a Ésaïe 59 verset 16 azolu kata mutu moko ya ko banda ko bondela. Azo mona kuto ata mokote. Et au nom puissant de Jésus, c'est makila na Yesu na sopi partout na mbetu na ma chambre, na cave, partout, na toiture, na biloko toko finika. Seigneur, makila Yesu etelema, na porte na kunanga. Alléluia, makila Yesu zinga, famille nanga mobimba, zinga bana nanga, zinga peuple, oh papa, zinga ba sante nyonso na butu, alléluia. Au nom de Jésus, ça c'est tout belle mupanga, ensemble, mupanga. L'oba était l'épée, tapé ma boko. Peut-être à l'obakina Ézéchiel, mon amour, allez frappe le main, oh que l'épée se multiplie, alléluia, l'épée, oh nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, Zambetata, merci peut-être aux alliés dans mon air, est-ce que tu as commission Zambé pour grâce à accordé Bissona, pourquoi aller le tous à la présence nae, merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton amour infini, pour tu cabissoté Seigneur, alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Que le Seigneur tourne le regard vers vous, qu'il vous donne tous ces dont vous avez besoin. Et pour la vie, et pour la piété. Eh ouais, na kutunga pe na longi bino pe na pambula bino qui poko nyonso so ka prier les cils na pambula bino. Alléluia. Nous embellisons à mon avis, que c'est Dieu qui parcourt toute la terre, te localise, mon frère, ma soeur. Zambé a exaucé, prière na yo, sali ya poko alléluia, pour dédier famille na yo, et pas alléluia, alléluia. Que le Seigneur tourne le regard vers vous, qui vous donne tous ce dont vous avez besoin, et pour la vie et pour la piété. Alléluia, alléluia. Yo to bondeli na yo zali kobela bika lo boko na nzambe na poko alelo. Alléluia, sois guéri au nom de Jésus. Bondeli na ngai na poko alelo. L'esprit wana balien wana ya célibat ko ya au nom puissant de Jésus-Christ. Balien wana ya famille ko ya na kombo na Yesu balien ya mboka wana evandi.
Et quoi y a un combo na Yesu Masé. Que le Seigneur te visite au nom puissant de Jésus-Christ. Bika la maladie, bika le boko ensemble il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos douleurs, la douleur beaucoup ensemble au nom puissant de Jésus. Merci le roi de roi, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Il est le roi de roi, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai chanté comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai chanté comme David. J'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté comme David. Puis j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté comme David. Puis j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté comme David. Toyaka prière, mais biso toyaka culte. Culte ezali moment où il y a quoi adorer Nzambe, et il y a quoi rendre gloire et payer Nzambe, il y a quoi tombola et ba ange kuna likolo basala kango, il y a biso ko to lingito kata, mais il y a bango ezalaka tango nyonso. Tango ozali koya na pokwa boye koya te auto prière ya pokwa non culte ya pokwa pour culte ezali que toko rendre gloire et paye ensemble to yepete to tombo ensemble to benga ensemble gloire ensemble présence na ye na bandako na biso ndeko na ngai ngo de ko zanga te pokwa nyonso tozali awa na ngonga ya 21h heure ya Paris heure ya Bruxelles yaka ndeko na ngai ete totombola komba nzambe tolobi ke ya lelo lendi ndenge komi boye e komi ke tozo bondela pona mabota mercredi ezali pona bana ezali pona ezali pona mbasi bazanga mabota pe pona ba mariage yango de tokobanda kobondela bongo la reste ya mikolo tozali kaka na ba intercession générale yango de konanga soki ozana kan moko okomi atana na description ou bien non on a commenté côté commentaire au lobby était tout sungayo na prière ou bien au bengi biso au monde na description ba coordonner na biso nyonso ezali kuna ndeko na ngai yango de tongo nyonso yakape nangonga il y a 6h to bondela ko banda lundi ti vendredi mais il y a samedi na dimanche de 5h30 ba nyonso ezali à Paris pe ya Bruxelles de konanga samedi nangonga 18h tozana na culte ya intercession pour na Congo tala ba ini ya Congo bazai belé sa tala lelo ba américain ba komi ko mona na ete guerre wana eza na Congo ici la kate po ba américain ba britannique ba français ba belge ba za simawana ndeko nanga yango de to bondela ete Nzambe asunga mboka wana mukolo aposo nangonga 18h même kolo ya dimanche sur la deuxième chaîne LRDC TV2 yango de tozana étude biblique yaka oyekola ete pete okola ndeko nanga yango na description okuta ba coordonnées na biso nyonso pe ba coordonnées bancaire ezali bo soutenir musala Nzambe osunga musala na Nzambe pe asunga yo ndeko nanga soki nanu osabone te sabone na yo pona ko soutenir musala oyo tango ozali koya eloko ya liboso ezali ete olaike nano pona ko soutenir yango et pe bosala ba commentaire na bino bo partager na baninga na bino na ba réseaux sociaux na bino ozwi kaka lien kaka ya vidéo moko otindeli moto ou bien opesi moto bato bayebi internet bien oyebisi ke chaîne na biso ezali LRDC TV1 na LRDC TV2 pe ezali opesi bongo soko opesi oyebisi bongo na moto ayebi penza makambo internet malamu eko compliqué yete akobetango ekobima mbango akorejoindre biso mais bondelaka pe mpo na bango yango ndeko nanga tanto komi wana tokomi na suka tokutani lisusu mukolo alobi dans une autre prière puissante du soir liboso ya kokende kolala na kombo na Yesu mais lundi prochain
kozanga te pona tina mabota invité pe batumbaya mingi pona tina mabota to bonela pona mabota au nom de Jésus. Amen, amen, amen.